esimami na maboko na yo sana bomoi na biso esimami na maboko na yo mokonzi yango topusana epai na yo toyei kokumana na yo toyei kotatola kombo na yo sana nzambe ya shima Angola. Wa zimelo. Na comprendre te baba na somba kiawa. Na somba baba o ila ke belé, mais na comprendre te ba malala o. Na somba Ya me tola de na pa na somba ba za short senga madame ngoti. Ah, mais bon yo parce que la orange on a moté mas. Papa mana na songa furize na mba furia. Tango ke na bulo wana na nzela na ba main road na ba teka te ka ngwe belona ko somba mo. Yo ina ngoto tsango pela na fridge vandi. So so na somba. Za malala de. Ablo na ko ba chip. Ambo ndo mfano mblo mwa danse. Angola mtu nanga webike na mbrio ka apona yebike yo somba na ngoto lia na biso ezelo te. Tala ka yo mtu nanga master. Ah. Bona masomo feto so na ni pena zo ngo tembele te yo wa mtu nanga. To ba ina tembele na suis parler oyo to vandi na yo. Mara mtu na sala ka yo yebi. So na minute oyo coopération mo yelenga na yebisa kiote. Mais na ina fongola ngo lelo. Donc coopération na sala ngo faut na voyager. On voyager. Faut na voyager na lembi na vandi tour na. Beta ko ngobende nda umepela mboko ba mena ko siba kolia beta matu ambanze sa mo bien ko. Bon, ngala ok ko moté mais na beta ne France. Ah, nzamba za lukuma eza batu mo bien na eza sozu kan ki mo bien ko saloma ka mudira direct. Na so ki jumo bo ya beta na makambo siko e problème ezaki na pesa ile ba passeport na pesa ile makambo tout système de ça parce que tu as dit parti en mbongo mo fona pesa pona bo matrace. Na mo na yo ta kende kolanga na rolinga te na cédé makambo ba tu mususu. Ouais. Na epa na yo za mutu na ngato za na yo to partager parler na yo. Dans la minute oyo nga zo voyager karaté. Siko faut mbongo mo bo yesenga ba 20 000 balles pona bakisa. Siko 20 000 balles na tali siko bloc eza na palais awa. Fona teka ba bloc o nyonso. Fona teka ba blamba ku na oti ko teka ya na tikali kande na zabo. Ya yo asala makambo de vitesse bonne. Faut na papier bimana nusi. Les mimboka oya. Bon mais mité hôtel de la forme. Lembi na teki da biloko tout dans la minute na tika na téléphone na biloko apale ndozo mona bo. On a na sola na yo dan. Donc ya omo ndia boza mutu na nga na epa na yo na bombeli yo te. Comprendre? Na boyi na zo mutu mo boy aya atika na ndako yo to vandinga na yo awa sans problème. To leka na yo to partager biloko na yo to partager na kuna nga na voyager na nga. Donc la minute oyo yo lukina nga là on se préparer pour lukina nga là ba biloko nyoso tout oyo na mbongo contrat pale. Yo mutu na ba nini bon. Pesa na mwata ba nini mutu ma ba cash te. Na bien fana niki ile ma ilifanta ba kwa mwa mkiso ekoti. Na libo ma pemba na tia blo pa na pa pour parler au boya te muso akoza pa na to ko kwa. Eza ko le ko yo ki muso ba pito ya bien awa ça c'est le continent là. Yamwa président Thomas Sakura je vais à des gars qui vont bien yo mutu na so de sur masada tuga fort. Asa bena be melo mo na kosenga na biso omunye za provision de tono sangsa bloc olia. Ani mambo sangsa sustain parce que na komisa économie te mas. Ah papa tia comportement na donc non que miki là roda me soudé ngala osala économie na mintu na ndena ka fufuna na ah tira blo wala magna fo makala de la soudé les ma soudé on donne il y a ma soudé pas on le fufuna fufuti angola ela vina ngai master yo ba ka ke otika na contrat palais otika na bloc palais ngala teki da bloc na ndo mintu la mano ma des no la mano ba soso na yo ngala na mintu fufuna maki kaka fufuna maki kaka ti okende donc voyage si c'est pour appétit au dia te ya donc yo ma na iso ngwana dans la mintu mo ikani na orange boy yango kaka na maki na fufu kuika nyale ba maki na ngapo papa on a kata ni solo pa olamba ndia ba fufu ngamba te so na kwa masama mbiyo sa te no luba na bino wa fufu maki okufa so le mbali mala mboka onga na otika ngoti ka yango yo papa comportement ya makala ola fufu na maki ona monotonie fufu na fufuti yambo na biso ma plein na komodo ya na maki ya nyonso tuyo bosa na pilipili pembeni. zinga masala ngai zinga masala ngai fufu na maki to kontinga makambo ya na friche na so ko no donc pene so to le na so la de masa na mono te ya rebi ke so lo mo ba kongo ya ka ba funa maki ba kongo lelo oyo fufu na maki ya la sute monde se chaza de o ko potu ani ya
Oyebi ke na luka pipi mona tena futi na mona honte. Pour maki singa pilipili. Yo si pipi na ngo bwa kyanga. Papa ni tsoma ko mutuma ko tina parler maman ko yo olema fufuna maki me mape ana fiche miliki za mata tia ya. Et c'est économie mapa. Ya tia mamukolomio makambo oya makala ke mdange poto osispa na olia osible mana stoteki pour miki. Ndebo na mama masa yo bi go voyage mo bisi monte lo moto ko banga na ndoki. Donc yo qui peut vivre yo. Toi déjà vivre nga. Na sako déjà yo kangisa ka mbongo zongi selanga nga na voyage. Ya kwa misia ozombo semaine na. Yo bi sebe na makina fufu. Yo bi sebe na makina fufu. Taba junior. Yaba nangola. Moi na mai na sepeli. Tozalaki na yo tembele tovandi ensemble. Vraiment le long des jours au ketika nga na aéroport pour na voyager na ebisaki yo ka tovandi trop na mboka oyo. Nga na vandi pe trop na lembi oyebi. Esenga kana matana ngai donc na mata France lelo. Ndingo ketika nga boye donc nazo mata déjà. Donc otika la bien na mboka na biso o Afrique du Sud. Na kati ya Cape Town bana to ya Pérou. Otika nga. Esenga trop binga lifanta na mikila na Lyon pour fania kuna na professeur qui na tunu mwana bomwana esa bien na mwana comprendre. Nga pe na sima na abu ndaka kana ko tam tumona tata parler to cover pour parler au futonga mbongo mobele. Ça deux personnes mon dans la chambre. Na kan sala bo na la ndo miki esa bien ma sana to bon voyage. To na tinu na report na zona na ngai. Merci nous otika malamu pe saka ba mbote na mima kere yayo ba Christian yayo ba pasteur d'Eric yayo otika pe ba mbote ba Jackie Mutambai donc ba tout oyo yebi ngai pe ba mbote belé to okutana kanga na kei na ke kana luka vinenge zalaka to vandi to la mboko. Vraiment merci beaucoup. Bon voyage. Simami na maboko na sana. Mungu simami na maboko na yo mkozi. Ya moto kusha mipai na yo toyeko kumanga na yo toyeko tato na kumona yo. Sana. Zameshi prosperity. Yes. Simami na maboko na sana. Mungu simami na maboko na yo mkozi. Ya moto kusha mipai na yo toyeko kumanga na yo toyeko tato na kumona yo. Sana. Zameshi prosperity. Ya allo. Ebi ke na miso na ata papier mo boy pa na yo wana na salon parce que na luka mutu na zona na salon ke la dor mabaya siko na Pérou na ata papier ba salon comme tout ça n'est pas là. Ya. Ma salon dans des besoins à voir chez na miso pa la gaya ngamo na mama na boring fort. Na besoin deux personnes, il va dans la chambre moi dans la salon donc so du temps vous savez na machine na ma parler. Ya. Je vous remercie man. Na rappelez après. Ya kota. Zinga ya oni no sus na mono. Angola. Papa osaba de please. Angola masa na ngana ebisio. Ya. Afanya nini ngasi na solda na batroso na bato tena pale. Nzambe na ngai. Na ebite nini sali ngai. Nyoso na zaki na ngai ke ngana Angola. Ya, na ebisa ki makambo bilamba tu oteki. So na mso tira no zaboy. Ngapenda na pale na sida gada mabaya kuna salon. Azo ata pape kuna lugla bato fana pale. Oni no sali ozinga. Na minso na biso na lo sala te. Ne kwana na commune aéroport kata mo tiki ngai. Banda ko benga telefone azo ba fonde. Bando benga telefone. Lo kata mo pesa nga mbongo wana ndako na tila ki na banki. Na salile deposit. Nyonso na pesa même passeport eza maboko na bana ngama ka nyonso tie mo azo sala na commune aéroport. Na benga. Ya sali moi je nga moi mkyo ma bakala oyo sali ote bon sali. Zingo bibike na minso baby singa ba calcul. So minso so de di passer na sud de mutu papa ba ya fo ya kota la pale. Yo ma sana no négligé te mais ya ba famille bino. Na salon. Pombongo biloko no so ekiringa sikono sa. Ya yo to sambela nga una prière na te to prière. Blo ko fo comme na comme le pa e comme na païen et comme le chrétien. Na comme fort. Bino sambela rat. Zela kama économie, zela kama économie. Voyage tango yake kiparate na komela na sentiment voyage na kende ka poto. Na bebisi makamu nyonso tu na canceler mukanda na sima makamu nyonso na bina kende ka poto. Ya olie ba fufuna ba maki okangi banzala ba inseme olie ba fufuna ba maki. Comprendre? Ya bolo africain na wa donc moni. Cela me fufuna soso. Yo les fufuna soso ndako jamais. Jamais yo manda mabo bossa na soso bossa na quiz.
Bon, ça n'a pas bloqué. Tu fais la foufou na makiti, on va d'accord. Depuis ton la lettre. T'es là, madame, ça va se battre. Ça va pelo maki bana baba au mukanga. Na les maki trop. T'es là, faut la maki. Ça va pelo maki na shop. Bade za la madwa bilo na osimbaté. Comprends? Ah, na loba na yo, atira biloko mo siko makambo. Sur de suite là. Parce que je n'ai pas raison. Ah, mon kilo, moi, la petite raison, ma sœur, mon kilo. Mais t'as qu'à mettre na Uba. Ah, Kabimbo, on va mettre. Uba bino bo ça les élo côté na bina qui na France. Nous va bino na ça. Ba mettre on a bon, ici les au parler non bon non ça mais tout fois na parler zonga mission na zonga moseki na zonga batana mais zonga ne kolia ma ko ça ma de ko bilio na osimbaté. Il faut maki kaka. Comprendre? Faut maki nema na les maki trop là que il va na pasta. Ya, voilà sur pour bangana ko beta ndolo binga na DJ, on ta boulot na ngai. Coming. Who's that? Coming? Bonjour papa. Oh, mon frère. Vous allez à quand? Nazali papa. Ça fait longtemps, mon frère. Tu es toujours ici. Je suis là papa, maman. Pana eka na local. Na ego local na makambo moko etungisi vi na nga. Yango na eka na local papa. Ya, tosambeli nano. Nzambe napesi yo merci. Merci pour la présence ya frère Nangana Isika Oyo. Tikato nyonso toko solo là. Saint-Esprit zalana biso du début jusqu'à la fin. In the name of Jesus. Amen. Problème ni. Papa, na minute na jebi biso awa na place au vanda te. Na ndako au vanda susu te. Na kutana na mona zoe coopération ya voyage. Nde na zoe ki bilo na nyonso ya ndako na tekeli mutu tonoka na na ndako. Na tikeli contrat ndako. Na kena bebi si mukanda na ngai poka na voyager. Siko na voyager na commune aéroport mutu asalenga makambo oto benga batindike. Numéro nezo de kasuste passeport eza maboko na ye mbongo nyonso na pesaki na commune aéroport na banda kozela air to kutana ba to azo voyager na azo voyager te benga iPhone nezo de kali papa na minito na biso na za na place au lala te na zwaki na mia l'économie na nga na komolia na nga maki na fufu na bino wala susu bilo mususu te ka maki na zibilamba nyonso na teki na tikali kana o na za nango na mincho na saka ndi na za bilamba o boy na za na lo mususu te papa na ngai na ebite so o sunga ngai vraiment. C'est vrai mon frère, vous allez qui n'ambongo. Na église tout ça les collecte fort, toujours le capot tout fout à la salle. Yonzo kozala n'ambongo frère. Mais chaque fois, oyaka na bureau na ngai ko senga mbongo. Chaque fois, oyaka ko senga transport. Mais nzoko bomba mbongo voyage. Église tout ça na besoin ya ba instrument. Mon frère, ma comé ebisi biso dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 3. Landanga malamu, Bible lobi, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Bien aimé, Seigneur yeba, na makambu nyonso tozosala na mokili, nzambe atalaka part na ye. Voyage. Ezalaka na maboko ya Nzambe. Voyage ezalaka mbongo te. Tala lelo. Dimo opesaka te. Offrande opesaka te. Esengeli oyebake dime ebundelaka moto. Offrande ebundelaka moto. Nyonso tozosala. Nzambe atalaka part na ye. Lelo suki wapi. Bien aimé, zongela nzela ya Nzambe. Zongela la vie normale. Zongela kolia normale. Ceux qui voyagent tangamaki, voyagent ko salama. Mais pesa d'abord privilège na musala Nzambe. Vous allez qui serviteur de l'église, au limoué, engagement de l'église, au zoaka lisusu te ba enveloppe au zoaka te. Au moni sort. Zoa les sort. Pesa Nzambe, première place. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il va te donner les désirs de ton cœur. Désir ya cœur na yo soki za voyage. Pesa sort na yo pa Nzambe. Désir a motema ne koko kisama. Oyokinga? Amen papa na yo mama ki na bosa nyo na vina na tika ya suma kite. Tande ne santé silio. Maki nde baby singai, maki nde bomingai.
ta santé likolo ya maki voyage yango mpe sembe te natiki maki na vina voyage eza nzambe papa na yo kinaka na soko pesa 10 na franc maki penda natiki vraiment tika asambela mpo na yo makambo nyonso ekende normal fukama nzambe natiki frère na ngai na maboko na yo mwana abungaki nzela kasi lelo azongi zongisa ye na ndako na yo azongela mosala na yo yo nde nzambe oyo restaure ye zongisa ye na société afin ke oyo nyonso akosala e réussir na kombo na Yesu amen nzambe apambola mon frère amen pastor okay. biso esimami na maboko na yo nzambe oyo na biso esimami na maboko na yo mokonzi yango topusani epai na yo toyei kokumana na yo toyei kotatola kombo na yo nzambe na yo nzambe ya shilo gospel biso esimami na maboko na yo nzambe oyo na biso esimami na maboko na yo mokonzi yango topusani epai na yo toyei kokumana na yo toyei kotatola kombo na yo nzambe na yo nzambe ya shilo gospel Shalom, shalom, tous les amis de Frère Blaise Nzinga. Vraiment, on a dit que Belé Bozela qui biso pour na film na biso, ou to la kaki bino nzela ya poto. Nega na lobaki, to pe maki moi tamulai, moi ta Belé papa Blaise Nzinga pe maki côté théâtre, côté film na bino ya Shilo cinéma théâtral. Vraiment tozongeli susu Shilo cinéma théâtre tozongeli musala so ba film ba gag ya mwana to bandeli bino na nzela ya poto. Donc bana Cape Town o boza na Cape Town boza na posa bokota groupe Shilo cinéma théâtral au contacter papa Blaise Nzinga numéro na biso ya ngwana eza wana komeli biso na Facebook na TikTok partout toza na besoin na bino ba boza na posa ko travailler na biso na Shilo théâtral pour s'intégrer toza na bino elongo groupe na biso ya WhatsApp ezali tokutana tokotisi yo topesi yo programme donc bolanda histoire oyo nzela ya poto tosali bino kaka moloko moko ya moke mpo na sabino ke tozongi donc kala te boakozo bagag chaque semaine et puis tokosala bino pièce moko ya kitoko titre yango Jésus la solution Jésus la solution eza pièce moko ya kitoko ekoya mais avant pièce wana eya toyebi bino nano bagag oyo ekosepelisa bino vraiment bosabone bopartage boaime bolake dimanche donc à partir de 18h30 déjà bozozwa yango na baplateforme na biso nyonso nzambe apambola bino merci na mama Didi yayo oyo apesaki biso place pour na tournage yo mpo lingi totourne na place na yo na ndako na yo na lupango na yo obengi biso tokoya wana mpona totourne vraiment nzambe apambola mama Didi yayo oyo apesi ngai place pour na tournage oyo apesi biso place pour na filme na biso ya nzela ya poto nzambe apambola bino merci na pasteur Didi yayo merci na bandeko nyonso tu oyo bozosoutenir biso ozala na bino tokutani next time bazala na bino mapambola bino azala na bino tokutani next time vraiment nzela ya poto yango wana ye bopartage boaime bosabone bopesa bandeko na biso nyonso tu balanda yango nzela ya poto nde makambo donc bolanda yango vraiment bokosepela eza histoire moko bokosepela nango makasi bana Afrique ici partout dans le monde chaîne na bino yango wana bosabone bopartage